Merci Nandenge Boza et Belé pour la Kolanda chaîne Nabino Bolingaka MJTV Mami Wanja. Merci na ba abonné fidèle tout ya chaîne Nabiso. Merci na Yariki Matobo na Katia London et merci na Major Peck na Katia Bruxelles. Merci na Erkid Bamvote na London. Bilonyo so Bolinganga, Bilonyo so Bolinga chaîne Nabiso MJTV Mami Wanja. Ba merci na bino lelo. Naye lisusu kokota na banda kono à travers ba actualité musicale na biso na vos sanité na pesi merci na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja Moté ma papa Micha sans oublier les cordons de tous les cordons d'Annie Chimanga papa Darvi. Voilà lelo vraiment ba actualité eza ebele to kota na ba actualité ya ba artiste nyo c'est pour na kopesa bino ba information na bango to pe ba news na bango à côté ya Ferrego la Jésus des Nuances Festigo là et betaki ba yo ba bachaki ba kal ba kanise Festigo le kozalate Festigo le kosimbate et enfin Festigo la ezalaki Festigo la ezalaki mais ndenge to bale ko s'attendre Festigo la elekaki bongote to epi ba festival sur les obeta na ba mboka minene le kwa ba RDC na biso en tout cas festival ezaka vraiment au centre des festivals au moins la moins vibration au moins la batebele parce que tant que lobby festival ezo qu'on a canté au Gaulois au Warrior non deux autres sangi ça batunions mais dommage festival là apparemment c'est comme si zaleka kapona faire rigola na bana ya wenge pourquoi parce que ba Gaulois ba mokonde ba lingaki kokomisa mbongo. Or côté wana Ferregola a échoué pourquoi na kobanana na kombo oya tchaki wana ya Festigola. Angalu ka kombo mususu pona ngadi ngata Festi Jet Set. Et ngake ça na bien. To mona na Côte d'Ivoire ndeko na biso Asalfo. O asalaki o asalaka na ni Femia. Femia wana to mona ba artiste et musicien et belé ya ndenge na ndenge même ba o ba yokana na Asalfo te. Bayaka kobeta na Femia. Pourquoi? Parce que comme oyo Asalfo pona wana Femia donc ezolobela kaka Asalfo te to pe magic system te. Mais faire école ko bakisa na suka wana gola wana yango nde sonaki mabe esaki ke bande ko mususu o bazaka na problème na faire école to pe na bagolwa moye ba chama ko na bango wana ezalaki te. Tout le monde qui va artiste et musicien va presta qui kuna, tout le monde qui fabrique ça beta qui, tout le monde qui ouais rançon à beta qui et tout le monde qui peut artiste et musicien mususu peut beta qui mais côté organisation festival est réussi et ça échec total pourquoi parce que batu baya ki ndenge to bande ko kanisate et puis festival wana et ça mindenge ba festival ya libanda et ça makate. Donc festival est vraiment limité festival est beaucoup plus qu'apona ba Gaulois ba tu penza on des akaki au sentir que oui muto afuti bien na ya Longwe Brazzaville abina ke festival ezala quitté. Tout le monde a fait mia na Côte d'Ivoire wana tout le monde a ba ivoirien comment se mobiliser ivoirien ko ça en France en Belgique en Londres so qui fait mia et bandana date we bayaka mbangu bakita bichambangu pourquoi pour assister na femia et abiso festival là batu bakomi ngana okena ngate eza ya Ferregola non Ferregola yemoko asala ki angote ke po ezala yemoko na bagolwa na ye Ferregola ça qui ango beaucoup plus pour na ko valoriser musique na biso pour na ko tombola culture na biso pour na pe ko pesa susu lokumu na mboka na biso Congo parce que mboka na biso Congo soza libanda tant olo ba Congo ba yebi biso mingi côté musique toza makasi ba congolais côté musique en tout cas toza la vraiment ma sécurité mais dommage festival là et comme qui a kamoko boy comme qui particularité na kati et ça qui vraiment bien mais quand même coup de chapeau la faire rigolo là parce que on réussir quand même pour beta festival là je crois année prochaine ton festival là et koya lisusu faire rigolo là akoyeba na ko bongisa oyeba ko bongisa makambo nyonso o ezala qui vraiment bien té et puis la prochaine édition na kanisa ba invité pe ba kozala les cas ba ministère na biso no ba fali pour ba o ba nani ba nani ba ngonyo so ba ozala ana
ozala toujours pona kotombola musique na biso pona kotombola drapeau ya mboka na biso 2025 eza na nzela 2025 eza koya Koffi Olomide alobi aza toujours ko confirmer concert na ye ya hippodrome de Vincennes hippodrome de Vincennes o biso nyonso tozozela toyebi te Koffi Olomide alobaki soki makambo échange te hippodrome akobeta ngo na septembre 2025 kala te awa déjà tokoti mpe mois ya septembre awa il faut déjà ba guichet efungwa pour que bana déjà kosoma ba billet ti tokota 2025 tokoma na septembre mutu nyonso aza na billet na ye hippodrome de Vincennes eza na nzela hippodrome de Vincennes ezali place oya munene eza sala munene o ba artiste musicien ba beta lokwa ba Michael Jackson ba Johnny Hallyday et ti lelo après ba moko beta et ana ba artiste africain moko te akenda susu ko solliciter a beta place wana nde Koffi Olomide lokwa azaka ne good lokwa alakisa toujours ba musicien nzela lokola yende azaka créateur yende ayiki kosani kolakisa biso salwana programme de Vincennes et je crois na ba mikolo koyo to mona pe ba artiste mususu ba oluka pe ba mo pe ba beta na salwana mais to éviter ceux qui vraiment bakokoka kobeta na hippodrome de Vincennes parce que 100 000 places eza awate 100 000 places eza lipa nangu bate. Wana ezaki quelques informations ya Koffi Olomide o azali toujours ko continuer ko séjourner na Paris. Ba répétition eza toujours kolandana na quartier latin international parce que tant ba quartier latin international to lo ba kande ko na ba musicien baza awa ba plana Mosaka ba JR33 ba Yannick Dindo non tant ba quartier latin international to zape susu na ba musicien mususu ya quartier latin o baza libanda ya mboka baza non seulement à Paris mais baza partout dans le monde. Bango bazaka so Koffi azobeta concert na il faut bazala na pourquoi balakisa Koffi bolingo balakisa ke yene asa icône ya musique balakisa ke sayo na musique ya Congo mosusu azate sayo mutu wa kolongola musique na biso soni azate donc Koffi Olomide aza na Paris azo continuer ba répétition na ba musicien ya quartier latin international mois d'octobre le concert ya Sofitel Ivoire. Il y a Sofitel Ivoire, na Koffi Olomide toujours, et puis na quartier latin international. Album Platinum volume 2 à Koffi Olomide, et ça toujours dans la plateforme. Il y a téléchargement. En tout cas, vous continuez toujours pour consommer, vous continuez toujours pour continuer toujours pour ça les l'amour challenge et pour ça vraiment très bien. Côté artiste et musicien héritier Watanabe Yepe Azali toujours déterminé pour un concert naïe il y a scène musicale na Paris. Concert Waneza Bongo le 21 septembre. Héritier Watanabe Alobi a concepé Saba amoureux tout y a bonne musique. Héritier Watanabe Alobi a copié ta musique. Parce que scène musicale il y a Paris. Héritier Aza, je crois les premiers artistes et musiciens congolais il y a pour se produire là. Ba beta na bango ba arena, ba beta na bango ba zélite, mais Héritier Watanabe Abi Bic rouge à pour corriger ma concert tout ou ebetama vraiment na Paris coup chapeau na Héritier Watanabe faire la Jésus de Niaska le tomber festival et lesquels ont bien festival vraiment et les qui toko bagolwa la prochaine édition tenu tout monde a différence beaucoup ça souffert été na ba buzo ba na binwana parce que festival là est un festival dans les festival il faut tout le monde ba artiste ba bête ba artiste nyonso to boyo ba warrior ba yate parce que ba émission mingo to sala pourquoi festival voir même to sala kuna ba di peuple langage ya ba golwa et ça malamu te festival tant les festival bo benga ba nyonso ata fali pour pas ko beta mate bo ba oui fali pour pas oza les bienvenus yaka na okobeta Héritier Watanabe oza les bienvenus na festival yaka kobeta mais bino bozotia limite o akobeta ate akoyemba nini fallait ba koyemba te etali kaka ye Tozo masumo mukie na matanga ya mimichike batolo bila pe mo baleza côté par rapport à makamyo sondenge les kaki to mona ki présence ya yemoko les créateurs Highlander grand prêtre Mozali si Koffi Olomide ayaki na matanga ba wario bolobe ke matanga waleza bino chike vaza mama présidente ya ba wario
ba musicien musu ba ko ya te bo cheki barrière de bo barrière te bo chaka mais Koffi Olomide lokola yebi ke Mimi Chikeva zaki mutu ya batu Mimi Chikeva leka pe pembeni ya Koffi Olomide azaki pe pire petite ya Koffi Olomide parce que ce tobi to beta to beta passer à Chikeva ça Koffi pe à son âme ba warrior bo kusala te bo lo baswelo monte o bato wenge ba yate ce to zongi na Chikeva na mobali na liboso ya vie musicien ezaka Emilia yake Emilia ebele boyeba ngote avant brigade mobile ne liboso zaka Emilia à l'époque Mimi Chikeva ba mbana na tabu foto auta poto zoli mané Emilia et Mimi Chikeva pe azoli mané Emilia et après Mimi Chikeva ko sali aye latino et pas Koffi Olomide pourquoi pas Koffi à matanga Koffi a senini ayaki matanga quand Koffi aye matanga yo fali pour pas comme limbisa ka côté wana oyebi ke na ngai fali ne na saboye na zalaka mwana musala ya Koffi et si le lope na continue toujours aux amwa musala Koffi parce que nanu na longwa quartier la tente pour fallait lobake azana mise en disponibilité lokola fali pour pas la mise en disponibilité d'où aza toujours sous-titel ya Koffi Olomide aza sous-titel ya nani ya honorable Sundi Leker donc fali tango mona ki Koffi Olomide a koti na kati ya salle ozaki obligé oya na signe ya respect to tchena nou ki patron Koffi patron na yo a part donc fallait oya devant Koffi Olomide o s'incliner o pesa mbote respect au tchaka monoko tout le ba respect en auto mona ki en mbote au moins te ke sopa ki yo et entrer à Koffi Olomide. Tu sentais que comment Koffi Olomide est bien sécurisé, bien entouré. Bah vient absolument bah BG Manda bah qui bah mis à Ko et bah BG Bilao plutôt. BG Bilao bah mis à Koffi à longue date, 48 ans d'amitié. Bah qui on a pembe, bah Sandra Kazadi, le sentir vraiment les qui est Lenda. Bah Warrior Ochara toujours minoko. Koloba loba na musika, Kofinga Koffi. Azaki na bino wana prison. Et puis avant d'être wana liso. Pourquoi pas bo finga qui était? Pourquoi pas bo loba qui m'a bepona était? Pourquoi pas bo ataka qui était? Pourquoi pas bo temisa qui était? Bon moni ke o nyonso bo loba kana eza makambu o boko sela ka Koffi Olomide. Koffi Aseni a affronté vraiment adversaire. A affronté adversaire banga quitté. Affronté adversaire. En tout cas, coup de chapeau. Félicitations à Koffi Olomide, bravo. Parce que là, si koza mobali ya solo, o bangi ba wangira te, o bangi ba warrior te, o chema kolona vraiment na matanga, o yoko kabola mawa na famille ya Mimi Chikeva, o yoko kabola mawa na bana ya Mimi Chikeva. Parce que ba warrior quelque part ba ngeba komisa matanga ana privé e koma ya bango, a bazoko sanke Mimi Chikeva azaki mutu ya batu. Mimi Chikeva azalaki pona ba musicien nyonso. Batou ebele bazad de Siba na poto partout dans le monde. Même bande on a biso ba ivoirien. Tout le monde y a une émission, on va analyser sali pourquoi bazad de si na comportement a fallu pour pas. Babi fallait toujours ami qui c'est pas Koffi Olomide. Parce que ce qu'il fallait azal lo fallait pour pas, c'est grâce à Koffi Olomide. Il fallait pour pas Akiti Sara. Ami Kitsa plutôt. Tout le monde attend que na ba matin, attend que na ba fête. Ce que moni mutu oyo aza ene na yo to salani to kenda toujours vers yo ko pesa mbote. Ce qu'il fallait ayaki vers Koffi, apesa Koffi Olomide mbote. Koffi alingaki abudete. Koffi alingaki abudete. Oh fallait asali wana eza ingratitude. Eza merci ba pesa kana mboa. Fallait. Et le kozo futa Koffi vraiment yangoyo. Non. Papa na moi na sœur moyo papa mabe azaka te. Papa mabe azaka. Il faut que zonga na sima kota la source. Bisika nini yo wuti. Mitala na bisika nini o yo bazuela ki yo.
singa boye ça qui nga vraiment pas si même pas de kobele tozomona na réseaux sociaux bazo regretter bazo lela bande ko nomso ba ivoirien bazo regretter voire même ba pasteur babi non fali eloko asali wana ezala raté abande malamu azui charge matanga mimi chike va de A jusqu'à Z ya memi yango na poto sefa ba ke kunda mimi chike va na poto metanga moni kofia ye tanga moni patron na ye tanga moni muto asala ye tanga moni muto abimisa na monde musical tanga moni ke muto asala ke yelelo ayebana yelelo akoma na ba fanatique na ye auto bengi ba warrior il fallait quand même à s'incliner devant Koffi Olomide fallait pour que beta papa na okara non ezala raté jamais ko beta papa na o 12 tomona ango héritier watana beso aki matanga moto aki effectivement amoni we rançon na salani akoya verrier ezala bon et là que changer qui fallait pour pas fallait ce ko aki vers Koffi o pesa emote et là que changer qui fallait pour pas on ratka toujours fallait pour pas on ratka toujours warrior suprême na yo. Et puis ma musicien rotikali été à bino ezala teke oye na orchestre moko boye ozoluka poto na lokenda poto te na lo mata avion te leader asali ke yo kende poto leader asali ke lelo okoma na succès ceux qui lelo yo komi président ya orchestre songolo moko jamais okosa bokuta na ex patron na yo obude obete 12 pourquoi okosala mo pour gagner quoi pour fali atandenge abetaki Koffi kara atande fali aboye kopesa Koffi mbote bon mokili mobimbe yebi ke Koffi Olomide aza patron ya fali et fali pupa azalaki mwana musala ya Koffi Olomide fali pupa to boyaki kopesa Koffi Olomide mbote boye kopesa mamasi mbote moki mombe yebi ke Koffi Olomide aleki fali na koyemba honorable Cindy Leker aleki fali pupa na koyemba dans nyonso wana ezana tina moko te parce que openisi sur moto bisika moto ezala kite soki fali oyaki komikitsa vers Koffi peut-être ongosa nini ongako kitisa mwa mafuta na motema Koffi pe na motema ba moke ya bonne musique ya ba amouré tu ya bonne musique et ça li passe pe ma wa comportement ya fali pupa par rapport ya ajustement na matanga ya Mimi Chike va Koffi aza aîné non seulement koza aîné non seulement koza ex patron ya fali pupa et puis Koffi aza ba ancien ya musique na biso ba ancien ya musique na biso eza lokola to chaka exemple nesi ok matanga mongo okuta intozongisa na papa tabule ya vito pe papa wendo concert ok matanga mongo okutani na batu wana ba icône ya musique obeta bango 12 obeta bango kara osani okende toujours vers bango ata mabeza totala pe bolamu tike mutu bo asala bolamu pona nga mutu bo etile lone nazana ceinture na ko eza pembe nazana B50 nazana Edi Badiata nazana batutu o basunga ngai eza batu ya Koffi Olomide eza batu ya Koffi Olomide jamais to mona bato baza pembe ya fali to be bato ba soutenir fali baza bato fali auta mona talala to mona bangote ni na kibinda ko to mona bangote batu nyonso baza pembe ya Koffi ba uta toujours na quartier la terre ba kisi njora ba tutu ba lenzambe ba boboka kesi baza batu ba uta na quartier la terre baza batu ba uta na quartier la terre et okoko ya Koffi pour la vie. Parce que na moment na yone mutuzaki humilié so totali penza boy totali na matanga mutazai na gaz on est Koffi Olomide parce que présence na ye mututu alobeli yango ba musicien pe bazali bana mbo ba bi ba bi vie wana vraiment aza som vie wana silate ba wala bocheka minoko fali aigle Koffi si kwa yaki to mona kata muto afongola mbanga alobako afinga Koffi to ba mabepo na Koffi to ba ondo kia ye diabulwa ye ennemi afali ye bokoka kolobate pour vous dire que vous avez assez ya cheville ya Koffi Olomide pour vous dire que fali pupa aza toujours mwana et puis aza toujours ex mwana musala ya Koffi Olomide.
2025 année na baki ba concert ezoya ebele fali pour papé azat toujours pour préparer concert na ya Stade de France pour kobeta na 2025 Stade de France en tout cas debi eza nyani stade moko ya monene ba congolais ba beta mo pe pamba te parce que kuna esenga vraiment ba bonne musique esenga vraiment travail ya makasi bon toujours souhaiter kaka ba bonne chance na artiste et musicien na biso fali pour pas topé c'est ba chance to bois qu'il ait ba fleur pour que abeta concert na ya Stade de Martyrs ya Stade de France plutôt bien to boy lo bien zalao ba to bande ko lo ba mabe pona ngai pona Stade de France ya ngwana stade et réussir te ya ngwana na sali bo non nous en a besoin fali pour pas Stade de France na et les bien ba warrior vous soutenir warrior suprême na bino côté affaire egola yepé le 26 avril à koyindisa na UARENA de Paris parce que faire egola na ba golwa na ba lobi ba beta na bango ba UARENA ba kosa abiye akobeta vraiment ye akokorriger parce que ye aza pas zuri ye côté lo yembo vraiment asakana kati Jésus de nuance nous souhaitons ba bonne chance pour un concert na yo ya UARENA de Paris. Mama si sundi le cœur baza toujours na Koffi Olomide botika kopelisa moto o sindi alingi a se débarrasser na Koffi Olomide o ceci c'est la botika parce que on nzamba sangisi muto akokabola mo azate muto akokabola mo azate biso nyonso to eli sindi le cœur ndenga bandaka utoka na orchestre wasa ayeko yeba coup matope nande lelo azana quartier la terre nde lelo akomi madame Olomide ça ne sert à rien ya koluka divorce na couple wana parce que Koffi moko en soi atali amon déjà qui a poli 68 ans d'âge amoni ke asali vitro abimina basi ya sorti nyonso basi ba métis ya mwindu ya mikuse ya pembe ya milai ya mike azui na e côté Sindu le cœur azali mi terministe na ye raison pour laquelle a immortalisé na banzembo ebele peut-être bino webika ka nzembo dra mama sinon eza nzembo moko eza na 13e apôtre di quiz a embela Sindu le cœur donc ça toujours bolingo na ye envers moi si na Sindu le cœur et surtout le roi Sindu le cœur nzima bana ya Koffi Olomide nyonso oyo mama li ya antikala jamais kosangisa bango o basi be baleke pa Koffi batikala jamais kosangisa bana na mais Sindu le cœur asangisa vraiment bana wana asangisa vraiment bana na ka ni na annoncé ba concert ezoya ebele mais na septembre a concert à monene et na septembre oui le 21 concert à monene ezali héritier Watanabe na scène musicale ba mouretu ya bonne musicale bobongama pona concert wana ba spiritas bobongama cordon d'anichi manga pasenga signe que tokomi déjà na suka émission na biso na pesi merci na bino nyonso o bolandaki émission olo yona nous s'abonner na chaîne na biso te s'abonner déjà s'abonner aimer ma vidéo, commenter et partager pour ça là vraiment bien. Merci Naïmoko, la première dame d'Orléans, madame Mami Wanja, moté ma papa Micha et grand merci na Hercule Bamvoa tout na London, merci na Cordo Danichi Manga, merci na équipe technique Mobimba MGTV pour na le loto sukiyawa et to kuten mikolo ezali koya pour na nouveau numéro ya émission na biso. Bye.